Batomboki ba M23 basengeli kotelemisa bitumba pe kobanda kolongwa na bisika babotola lelo kolanda linaka lia sika lisalemaki mposo moleki na bokutani ya batomboki na président Joao Lourenço ya Angola. Kalaka mokonzi ya ONU asengi M23 kotosa linaka liye. FARDC epameli batomboki ba M23 kobundisa basoda ba Burundi baye bakomi na mboka eye na botemi ya mapinga ma EAC. FARDC epameli pe M23 kobundisa esika ya bakima bitumba na mubambiro pe zingazinga. François Bozize mokonzi ya kala ya Centrafrique akomi Guinée Bissau epai andima misima ya koboya mana Tchad epai akima kauta akoisamaki na bokonzi na 2003. Tchad ezali na boyokani bolamu na bakonzi basika ba Centrafrique. Banque mondiale était misima na kama yango na Tunisie na kolanda maloba mamokonzi ya mboka ye na mobulu bana mboka baye bazali kosala na baye babikolo misusu ya Afrika. Bituluku ya bapaya bakimi mobulu pe monyokoli mozali kosale mauta maloba ya mokonzi ya Tunisie maye matindi boyini.